Siko Mobutu yatanga ngondenge ni amona pena likasa kwanga. Mobutu amona likasa ya kwanga wana. Amona ngo atanga ba écriture wana ya likasa ya kwanga. Vraiment pe bandenge pe biso to senga ki amona yango pe salama na kati ya Matadi. Kozonga pe vraiment mouvement oya mouvement MPR pe atika ki yango pe. Donc ezalaki makambo ya ancêtre ya biso ya Congo central. Est-ce que bande ko pe bazo comprendre te papa qui sombe. To y un peu ce qu'on a côté na yo ya doyen sage. To bet un peu ce ko lisolo pe na lobaki un peu ne bandeli. Bakangi yo. Oli ba sambisa yo mais OPJ alali pongi. Eza mystère nini? Ezali kobenga bakoko na le Rwanda parce que comme na difficulté tala kaka BDK soki akangi yo donc ezali wa déjà. Bato likambo ya kwa tulendo. Es bino bato pour molimo déjà bon moni que quoi tulendo moko za déjà na Congo to nano azate parce que ndengo lobi ke yo bimano na mangomba parce que au mona que bato wana nyoso za ba kwa tulendo to zozela oya kwa tulendo ndo okende na ngomba nae. Ezali ya solo kwa tulendo déjà azali déjà. Azali déjà kala mingi te tokomona yepe kaka. Kinshasa donc ozolo ba ke na bakombo na tangi déjà na Kinshasa kwa tulendo azali. Na bakombo tangi kwa tulendo azali te. Oh, mais na Kinshasa nde azali. Na Kinshasa nde azali. Ya bakoko na biso pe ezali. Donc biloko mibale etambola kaka nzela moko kaka. Siko na bonzambe wana pe kodi ya pe zato te. Na bonzambe kodi ezali te. Mbwa akamwaka singa ya luketo parce que mesana nango te soko tie singa ya kingo akosepela makasi mbote mokili mobimba plaisir ya trop koyeba ke boze belé boza kolanda au parleur magazine d'info général ezalaka liboso na bino wana pona ko informer bino to kota ka esika bato msuba ko kota te to kendaka esika bato msuba ko kende te to lobaka oyo bato msusu ba ko koloba te pona nini parce que tozali miso na bino tozali monoko na bino tozali nzoto na bino mukendi liboso na bino tozwami na chela toye ko kota ti na maduda awa na secteur awa pona nini parce que to nga toye ba Congo ba problème tozanango selon biso selon pe ba information to pesa bino bo comprendre que ezali ba problème spirituel ezali na bato ba sala ba explore na kati ba village ezali na bato o ba sala ka makambo minene mais ba lobela bango te ba village na biso eza ko regorger ba makambo ebele au parleur tellement to lobelaka makambo ya bo biso toye ba force na biso botela ti lelo to koti lelo to bimiseli bino nani papa qui sombe bato msusu non ba yebiete azali doyen sage to solanae vous allez peut-être pour la première fois na bande ko belé au Brolanda biso lelo to bana depuis Mobutu et en élection moko esalemate il se pourrait que ba koko bato ba kufa ba bima na kati ya mboka oyo masolana bo rapprendre lelo mainini Mobutu amona to découvrir pe likambo msusu mais eux ils allaient awa récemment ba benga biso likambo bande kwa BDK ezaki un peu na moi ba mbilinga ko benda na bande ko msusu awa ya ko kamwa papa oyo ba kangaki ba memie na la police OPJ ala lipongi ti ba plenya ba kei ba phénomène o nyoso etindi biso to un peu to luka papa oyo to solo nae eza bato yo ba bomba ma bato bazala musika ti et memi que au parleur ekita awa bolande émission ne bandeli ti na suka to comprendre un peu marambo ba spiritualité na biso ba pouvoir na biso bo comprendre un peu nini oyo bokoki koyeba lelo po bo comprendre ndenge mokili etambo makazali un peu awa elongo na biso papa qui sombe mbote na yo mbote solo na so se présenter nazali doyen sage na fandaka pe na boma mais naza mutu ya maduda naza mutu ya ba recherche ebele pe na botama na makamu simonene pe nalandaka pe nzambe oyo esambela Simo Kimbangu alors tobangelaka ngo te mpo na mboka na biso ya Congo central tomona makambo ebele oyo esalama na bomwana na ngai ti kokola na ngai makamu ezalaka kaka ti lelo yango nakutani na bandeko ba journaliste baza ko impose ngai ke est-ce que ba histoire ya kala ezali te oui ba histoire ezali mingi na mbula wana eleka na ta ya Mobutu événement esalama monene na mboka na secteur Maduda na village Zimba vote ezalaka mbilinga population baya kotomboka pe pona vote wana ezalaki compliqué makambo eleka mystique pe babuka ba kese ya vote pe vraiment
tomona bakoko babimi balobi vote ekosalama lisusu te. Vraiment vote esalama te ti président Mobutu akelongwa na pouvoir vote esalama na RDC te. Donc makambo wana ezalaka na mboka ya Zimba yango makambo na biso ya bokoko ezali esila te. Voilà, et tango mosusu pe soko yoka mouvement na biso ya MPR oyo Mobutu akendaki ko présenter ke natiki pouvoir ya MPR ezalaki batindela mikanda biso pe totinda mikanda na likasa ya Kwanga bakoma ayamba justement na Matadi Mobutu akitate azonga na Kisasa pe MPR alobi ke ko simba lisusu te. Voilà, alors papa qui sont beto qui n'est vraiment malin mais namoni bama solo ezali ebele vitesse au bandeli yango ezali TGV. Grand merci déjà na ba neko bazona na biso aux États-Unis partout mokili momimba ba mbuta ba ya bino nyoso botolinga rabino ya trop ba ya nzongo bato pesi ba mbote belé ba ndeko miko bazo rolanda biso bazo sepela musala tozo sala ba mama bibiche euno ba mama Bibiane ba mama Nanosoki ba Enrico hein panneau géant na France ba Elohim bazana biso ba Rachidi Mawasa tozana bango awa na terrain to koti tina fin bozo yoka déjà papa qui sont benenga meki un peu ko banda to comprendre un peu ba mystère ba mystique oyo par exemple il y a Congo central ah oui c'est que mis mais papa qui sombe tout le monde déjà au meki ko font la branche au PC moi les solo moqué par rapport il y a vote na les kamboteli Mobutu mais d'abord le retenu to yeba nengo lobi ke na ko bota manayo ba mystère pezala ki belé mais oti ko lobi lo moro awa ke botindela président fait président Mobutu message na likasa ya Kwanga eza mystère nini loko wana ezali mystère ya bansetre na biso pe bansetre ba koyebisa ke bos komena ye mukanda bokende kopesa ye totinda ngo na service wana ezali kusana tango wana ekomaka pe vraiment pe Nzambe pe sepelaki pe na bansetre na ndenge pe esalama na Matadi. Siko Mobutu ya tanga ngo ndenge ni amona pe na likasa Kwanga Mobutu amona likasa ya Kwanga wana amona ngo atanga ba écriture wana ya likasa ya Kwanga vraiment pe bandenge pe biso to senga ki amona yango pe salama na kati ya Matadi kozonga pe vraiment mouvement oya mouvement MPR pe atika ki yango pe donc ezalaki makambo ya bancetre ya biso ya Congo central donc loba que fo makambo eutaki awa etindi kuna nde akati mambo MPR katango kapona Congo central to pe mboka mobimba katango vraiment mboka mobimba pe ba sepela vraiment po ezalaki passe belé to mona passe po mouvement na ezalaki na dictateur monene yango wana vraiment etambulaki Congo nyonso mobimba. Voilà, alors ce que likambo pe phénomène que ya bakufa babima bande comme ça sur les lots bazana ba mangomba ba chrétien ba musulman je ne sais pas donc mangomba auto yamba mingi na Congo bandi melera sur les phénomènes wana te mais est-ce que c'est vraiment vrai par rapport ba pouvoir tout ça rango kati mboka oyo que ba koko ba kufa kala nde ba yaka ko agir tango makambe ko makama beto ndengeni? Oui, ezali ya solo bato bandi menaka makambo wana te c'est dire bato bayebi coutume bayebi authenticité mais biso comme toyebi yango vraiment esalamaka ba tomona makambo ebele bakoko na biso bazala ko invoquer na monde spirituel même na cimetière boke ko senga makambo il faut esalamaka na mboka seremoko nzala batamboka bazalaki moyeba sala lisusu chasse ezalaki te na mboka kuna ya maduda toujours chasse moye sala lisusu ezate tokendeki na cimetière tosengi bakoko babimisa bifle mibale kaka babifle wana ezali kotambola kaka na mboka ti baboma yango bakoko baya kolesa biso donc vraiment bakoko ti lelo bazokopesa kaka biso makambo mais na ndenge tobosani bango yango mwa tozobanga banga soki tozolanda bancetre tozomona ke tozolanda diable non ezali makambo ya kobota na biso ya bancetre il faut ka tolanda nzela wana makambo ya Yesu soki tolande tokoboya yango pete mais eyaki sima donc bancetre bazalaki na modèle na bango bazali kosengela bakoko na bango.
Voilà. Alors, bande Kobozo comprendre un peu n'engeni ambiance, topé na n'engeni tozo saler un peu émission. Tous allez vraiment na kati ya Madouda, tous allez vraiment na Congo profond. Mais les solo papa zo betanabi qui na bande comme si zo pèse un peu une to malili. Hein, koyoka que beaucoup qu'on a biso ba kufaka ba bima ba kendara na cimetière pe ba invoquer ba moni ba buffle ba bimi ba liesi bango. C'est-à-dire ni bon le lorsqu'on n'engage ba cimetière n'engage ba to comme ko bebisa yango n'engage comme ko salité boye. Est-ce que bako na biso ba ko répondre kaka ndé makambunyo se beba ba cimetière comme nango ko tekama et comme bandaku ba to pe ba fa na rapena bandaku sika ba cimetière ezalaka yutongo zo ba ke bako ba bimaka bambano ya bato ne ko zala ndenge nini eza malamu te pona ko déranger ba cimetière wana parce que monde spirituel est vraiment to sepelaka mingi bato bayebi yango basango na ba musulman bayebi valeur ya monde spirituel ba chrétien presque na bato bayokaka ba chrétien mais bato batambusaka ba chrétien bangonde bayebi donc bango bazaka ba initié bazo kosa siko ba peuple msusu oui bayebi saka bango te mais bango moko bayebi okomona sango ake na monde spirituel ake ko sala messe na cimetière et sala mak mais bato bazoko pesa évangélisation na bayebaka yango te yango biso comme toyebi yango te ezali mwa lukuta moko bayebisaka biso ke Congo faut to invoquer bato bakende eza sol ezali esprit donc vraiment tokosa toujours kosa mamingi makambo ya bakoko na biso vraiment soki tozongeli yango tokomona makambo ebele koyela biso bato batonga na bacimetière eza malamu te yango pe tozomona pe makambo mosusu ezali freine eza malamu te donc cimetière ezali monde spirituel donc bafongole miso il faut mona que vraiment makambo ezali ti lelo tokendaka pe omoni pe bato pe babimi ozomona mais miso na ye il faut efongama nano voilà donc bandeko soki to miso fe fongama fongama ndenge nini faut ba pratique ba fongolo miso to ndenge nini bo ko fongama miso tango kolanda mabondele wana ya nzambe mpongo tolendo ezaki ndoki te ndenga tomona na lukula ke basoda ya mukusi babima mingi bandiminaka basoda ya mukusi babima na lukula tango na 1960 basoda ya mukusi babima na lukula pe batambola bavile ebele yango wana bamindele pe bazwaki mbango ya kokima soki bamonaka basoda wana te ya mikusi sino bakimaka te nini wana po bansetre bamonike pasi eleki mingi donc il faut tosalisa bato na biso donc il faut tozala collaboration ya koyeba bakoko ya kobondela bakoko na biso et puis soki bato na yo bakufa bakenda il faut bengaka bango na likambo tomona pe makambo ebele mona mboka moko azoyeba lisusu balimite te kaka na madoda balimite azoyeba te babotoli ye mabele mitango akende kosenga na bakoko bayebise benga moninga tel tala limite za boyeboye na moye pe alobi na tribunal pe a gagné procès soki asenga kati bakoko te sinon babotola ye mabele oyo tomona alors tikoyo na bozongi un peu ndenge ozali un peu kobetela biso lisolo ndenge un peu tozali un peu ko comprendre mais ce que bande ko pe bazo comprendre te papa Kisombe toye un peu ce qu'on a côté na yo il y a doyen sage to bet un peu ce que lisolo pe na lobaki un peu ne bandeli bakangi yo oli basambisa yo mais OPJ alali pongi eza mystère nini ezali kobenga bakoko na lere wana parce que comme na difficulté tala kaka BDK soki akangi yo donc ezali wa déjà donc bato BDK baiki ko lando belé bazwaka nga balandaki ngai ti na place na ngai bayiko 3 voitures bazwi ngai bati na la police comme na la police nga na monique en danger parce que na bambeli na basoka na babiloko ndenge na ndenge ma yanga isili bon na bandu ko invoquer Fumukimbangu na bakoko boya kaka kobundela ngai tango na koma OPJ asimbi PV na tango wana pe komanda alali pongi bato ba bedika nyonso tango ba kozela ti bazongi na bango ti lelo kimia pe kota na boma tomona ka lisusu makambo wana te na boma ezalaka ane oyo leki oyo bapikulaka ba cimetière yango journée ezalaki na événement wana alors nakumisaka bakoko na biso papa Simon Kimbangu toza biso na biso nakumisaka pe mbuta mwana nseme tango esalama namona vision na ye
esalaka 3 jours nazomona ye tozokutana boye nazobelela na ndako bana nazomona nakomi na mwana nseme fara mais étoile ezokabola biso na kati donc to ezali victoire na yo parce que vraiment ngai nazali mpe kaka soki tolandi naza na église de noir nakumisaka yango donc nandimaka yango makambo ya bokoko mokenda na lingomba nani nazalaki na lingomba ya église spirituelle Espise mais na bima na ngai nazokozela mokonzi oyo bayebisa biso na prophétie ke ntinu yenge akokita ntinu yenge wana tozozela ye naza na eliki mpe tokomona ye mpe kaka ti lelo nazozela ye naza sirke ntinu yenge akoya. Voilà, mais au parleur ceux qui kiti awa côté na baboile côté na Congo profond parce que likambo oyo ya Kwatulendo nde ezako na minute oyo eza vraiment na moto makasi néanmoins toye côté oyo bino ba doyen batomolimo parce que lobi que après makambo wana tozonga mpe toyeba pe eloni ça qui bakanga yo pour un peu bandeko pe bazomitu nango mais d'abord likambo ya Kwatulendo est bino batomolimo déjà bomoni que Kwatulendo moko aza déjà na Congo to nano azate parce que ndenge lobi que yo bimano na mangomba parce que au mona que bato wana nyoso baza ba Kwatulendo tozozela oya Kwatulendo ndo okende na lingomba na ye ezali ya solo Kwatulendo déjà azali déjà abazali déjà kala mingi te tokomona ye pe kaka donc ba promesse oyo bapesa biso ezokoka na kaka soki ekokani ke loba ke nzambe na bakoko bakosa biso mais assurance ezali tozokomona na molimo pe déjà ezokoka na bato tokosepela na esengo basigne ezali déjà ke makambo ezali déjà neti bilia kokabola kaka etikale yango bato ya bazotambola na désordre en tout cas baluka totambola na elongo ya nzambe parce que Kwatulendo wana azoya na méchant azoya pe na esengo monene donc tosasiri na likambo wana parce que promesse na ya papa Simo Kembango ezokokana nango mais voilà Kwatulendo ozala na nkamba et Kwatulendo ozala na Kinshasa parce que leo tozo yeba te ezala papa menga et ozala papa Masambukidi et ozala papa Kiangani et ozala toyebite papa Chikeva et ozala papa Kusu bomoni yango na molimo ozala papa mwana nsemi to pe ndenge otalisa ki na vision to ndenge nini tozo comprendre te parce que na minute so batu baza vraiment na yiki ki moi coup circuit na mitu toyeba un peu bato oyo totangi ke bapapa mwana nseme bakombo bapapa menga bapapa nkusu etc na molimo eza mosusu aza na programme wana ye aza na makambo ya baeglise te ye makambo ne kaka ya Kwatulendo kokamba mboka bango bonde bakosalisa ye selo ngai bango bakoyede ye mpona kotambusa makambo ya molimo donc Kwatulendo kozana na lingomba te kozana lingomba te ye azala kozalaka membre bango nde bakopesa ye nguya atambusa mboka na biso pe donc ndenge ezali ndenge wana azali déjà nalobaka clair na Kinshasa déjà azomonana na ye azomona na Kinshasa azali déjà na Kinshasa donc ozoloba ke na bakombo na tangi déjà na Kinshasa Kwatulendo azali na bakombo tangi Kwatulendo azali te mais na Kinshasa nde azali na Kinshasa nde azali mais na bakombo wana te bango wana baza na programme na bango ya kotambusa makambo ya nzambe mais oyo ya kotambusa mokili eza ya mutu mususu azali déjà na Kinshasa donc oyo promesse elingi kokana nango kaka voilà bandeko bosola un peu tout ça vraiment na boala na ba vieux et sika ba mambo belé zo salema bozo yoka ebisi biso ke Kwatulendo aza na Kinshasa mais misusu ba kumba kaka ba kilongo ba kumba ba mangomba tozo comprendre ngote papa qui sombe par là suka lingi ebisa biso nini kalobi ke ba signe zo c'est déjà ki na Kinshasa azali mais eza nani mais tozongi un peu na moni ope na ba document belé na moni na ba document belé na moni pe moi ba photo tout ça tokoye ba à part ça pe ozape au traiter ba malade parce que tokutia na mboka depuis koluka yo
batu nazomona batu bazotonda tikutu que bisoto ko sala un peu interview phénomène na yo ko botama et tel c'est que des jours ba traité batu tondengini. Oui, c'est vrai que ezali donanga bando ko botama ngai na koma kiliboma na mboka Brazzaville na mbola wana lingina ke na kota musala na kati ya résidence ya président Marengo Abi na zwi malade kozwa malade wana basalisanga mwa ezalaki te na zongi mboka kozonga mboka basalisinga na biki kobika na nga na lobi na ko banda kosalisaka bato ya maboma kaka tango na bandi mosala wana vraiment nesengo na bandi manianga tititi na maduda alors na bayebisi ngai ke yo okozala ngunza bato bazale koyako pasteur mwanda na boma ayiko yebisa ngati kala te okoma ngunza ngunza eza ndenge nini ti bazwe koyebisaka nga bapapa mavungu bazwe koyebisaka nga ti na ekokoma na programme wana pe na komi pasteur bangunza na koti mulimo yekolakisa nga bima parce que makambo oyo baza kopesa promesse ke nkwatulenda koya ntinu yenga meme bangunza oya biso ya kisanisi bazo yeba te parce que baza kolobela biso ke ntinu yenga koya mais lelo bazo yeba te ke promesse na bango wana déjà ekomi na bango alors vraiment baza na distraction bayebi te parce que nyonso bazoloba bayebi te bayebisa bango ke ntinu yenga koya mais lelo bazo babosani yango alors ngai mayele bazo wela intérêt na bango bazo wela biso tozo ko wela ntinu yenge aya kobongisa mboka na biso tozala kimia yango wana toza sirke ntinu yenga azala alors ngai vraiment na bukoko na sali pe recherche ya médecine traditionnelle biso nde to banda comité provincial na Matadi na président Sabiako na Matadi to banda yango pona l'état azwa yango en charge eko tokota na médecine traditionnelle tokoza mena na santé to banda na Matadi na président Sabiako azalaka munia mutando donc to bundi bitumba monene pauvre médecine traditionnelle ezala na valeur bisonde to koti lisusu makambo ya bangunja pe to lingi ko komisa ezala valeur na ndenge mboka ekumbili ba mususu bazokumbela ya desordre mais to kumba yango na ndenge to zwaka yango na tango indépendance pona tango ya indépendance ezalaki na bolingo kitoko ti mundele akima ki to zalaka soko yoki kolalela esika moko kolamuka esika moko qui veut dire to zalaka bien mais lelo to somona mangumba nete BDK aseka ba menga bazo yokana te donc likambo wana ekoya ndenge nini donc to moni ke saka ka lukuta parce que boyokana ezali te donc soki boyokana ezali loba ke vraiment likambo wana eza vérité mais boyokana ti lelo bazo yokana te alors yango penzambe asali confusion ntinu yenge mususu akoya donc ndenge bazoyokana te ekosimba ngo ekosimba pete mais sikoyo toloba nini ndenge lobi que likambo ke bazoyokana te ndetalisi vraiment que bango te nde bazali ba kwatulundo mais kwatulundo ngotango ozana pouvoir makasi que lelo tozomona est-ce que d'abord pouvoir ya boko kongo lelo pena ezala parce que lelo bato bakomi un peu komituna ou bien car il faut kwatulundo ka yemo tango ya tomona vraiment ba pouvoir wana pena ezala que sera lobby boye milimo bimi ba soda ba bimi que lelo tu un peu ba discussion inutile. Oui, ba discussion inutile ekotika le ekosila nyonso ekosila parce que pouvoir wana ezali déjà na programme na promesse ekozala tukwa tulendo wana kosilisa makambo yonso tozomona pasi tout ba complication makambo yonso tozomona tout ba service yonso ekosila tokomona kitoko et puis des autres ekosila bamindele pe bakoya kowela pouvoir wana baye bango euti wapi parce que ezali promo parce que papa Kimbango alobaki ekolekate ti ekosalama donc yango wana toza sir que vraiment mais ndenge kumili boyokane wana ba église oto sotanga boyokane zate ekoyate atato lobi tote ekosimba te kaka nkwatulendo yako bongisa makambo yonso. Papa Masambuki Asali déjà fongoli Asali le roi parti politique de façon qu'a bengi bangunza de façon baya que basa les longo pour na babunda na ndenge ya politique
eza moko ya basine pe ya makambo ko banda tote. Oui, ba parti politique wana ya bangunza ekozala ebele parce que pona kotambusa Nkwatulendo il faut ba parti na ye pe ezala ebele. Eza nango ko préparer nda venir Nkwatulendo. Voilà, ezali préparation ya Nkwatulendo yonso wana ezosalama. Même oyo kaka tozoyoka BDK Mbuta Mwana Nseme ezali préparation ya Nkwatulendo. Donc vraiment malgré boyokani yango ezozanga mais ezali préparation kaka ya Nkwatulendo wana. Tokozala kaka elongo moko kaka ndenge bakoko bazolakisa biso ebati mususu pe bazana bamboka pe bazozwa makambo wana soko tambo na bamboka ebele tozoko yoka na déjà que vraiment tokomi na programme dango déjà bato déjà bayebi ebele o bato bazondi mangote bayebi te mo bayebi déjà baza près que déjà makambo ezokokana nango déjà partout. Voilà. Alors, toujours qui n'aura déjà moqué n'a cochité likambo o pe msusu pe sala que bakangela yo na yo kaki comme la qui pe au parleur ba benga ki biso que na la likambo pe ba jeune ba lingi kisi mingi to bango vérité hein parce que za au parleur to bon baraté ba jeune ba lingi kisi mingi eza mingi bazo so bambongo ya kisi soit disant pe bazo so na ba ndenge ya ba papa moko boye ndenge ya ba mama moko boye ou bien mais déjà ils ont ba sacrifice to ezali fétichisme en français dans le pot ne balobara to pesa ndenge parce que tout le monde qui peut yo pour que ne peut défendre parce que vous qui peut na papa wana mais quand peut ko beta non les solo parce que ba o ba yeba ki on va mais quand peut ko comprendre yango malam. Oui, na bukoko ezali ba parti mibale parti mususu bakoko mususu vraiment et na magie ya bukoko ya biso il faut kaka balingi te famille ezala na bo pauvre alors pauvreté wana balingi yango te alors il faut kaka baluka moyen ya ko se sacrifier ko pesa pe bato ndenge kaka bamindele basala ka pe alors on a biso pe ba sacrifice pe ya bato mususu ezala ezali ozoyoka ba kodia ba nini ba kodia ezali ba ndubi ezali na bikeko pe ezalaki ya mystique ya biso ya bokoko esalaka pe sengaka bato esalaka epesaka pe bato sa ya solo bonzambe ya bokoko na biso pe ezali donc biloko mibale etambola kaka nzela moko kaka siko na bonzambe wana pe kodi ya pe zato te na bonzambe kodi ezali te kaka kosenga kaka donc na bonzambe bakodi ezali te. Papa kisombe tu vois chesu mbutu na mitu na batu na ngonga oyo mabote belé ezali surtout à dans la Congo central mabote belé bazali un peu na bakodia parce que il y a zaki motema malamu papa na ye mona ki déjà que il y a kosunga libota ataza mona nsuka azo sunga pe libota azo lekisa pe motote mais yo zolo ba que et pesaka makila ezali côté ya magie topé côté ba sacrifice ya bokoko na biso le rôle bi en deux parties fongola non biso non to comprendre malam bon na likambo etali bakodia ya solo ba mususu bakoko déjà ba pesa sacrifice bino na sima moyebo pesa le sacrifice ezali te bokomika ko sala kaka bobandi ko jwa bomengo donc eza ndenge wana bombe la biso ke il faut baloba la vérité que bakoko déjà ba pesa sacrifice babombaka makambo wana boye kokutana kaka déjà bango ba pesa déjà bino kaka bokosala kaka misala me kosunga kaka famille ba mususu balakisa bango ndenge ya kopesila bazo continuer pe kopesa sacrifice parfois na famille bato il faut bakufa tout console bango bazo ko avancer famille moi ezala pauvre ezalité donc wana ezali donc wana ndenge tozoloba bonzambe ezali bo makambo etali ezali pe donc deux parties ezali donc vraiment tozomona que pauvreté côté mingi na mboka na biso pona ba compagnie ezali juste bato bakomi ko luka pona kolongola pauvreté na ba famille tant mususu eza faute na bango te donc eza kozanga na famille makoki ezali te sinon na biso na Congo central bato bakomi kolanda pe nzela wana parce que balakisa bango pe yango pe bazo kosalela yango ezali ya solo.
Est-ce que likambo mpe mosusu parce que mokili mobimba bazo se plaindre bana na bino ebele babimi na Congo central ba charlatan bakomi tout le monde maître tout le monde bazo sala biloko boy donc bazo ya air moko bimaneti na kombo ya bokoko c'est-à-dire que hôtel ici que c'est-à-dire bazo ki na ba lignée o ya mabe wana nde bazo ya kokosa bato que non neti za lignée ya malamu ya bokoko c'est ça ou comment makambo wana etali ezaba makambo susu bazo yekolaka ezali makambo ya bemindele bazo kosa ngo ke bokoko oui bazo kosa ke za bokoko mais za makambo moko bamindele bazo kopesa pe tomona ngana mona ba livre ndenge bamindele bazo tindela biso kote oyo tala boy na tala boy donc yango wana bazo landa penjela wana so ndeko fo basala keba oui c'est ko sala keba esa solo donc ezali ndenge wana mingi pe bakoti na ba science wana il faut ko senga invocation ya bansetre wana ya kala nete tobenga kana catholique tobenga ba monsieur Sainte Rita Sainte tel soko jo benga mais après moment komona babandi ko senga yo oui même na ba mangomba tokendaka wana ozobekwaka bango bakosenga yo solo mangomba mususu bakoki ko senga pe yango ozomona mangomba mususu batu ebele na kati ya lingomba mais zali pe bakosenga kaka sacrifice il faut ekota kuna tozomona ngo na mangomba mususu toza komona pe mangomba mususu bouti kosambela okomona accident tokolo bango te mais ba changer formule et comme bango moko ba membre il faut bakende ko pesaka na représentant na bango et ça ya solo tolandela yango to komona oui ba accident esila maintenant ekoma kaka kende ko pesa ko sacrifice to moni pe ba mususu bayaka pe na biso ba sage pe bazoko découvrir ba secret yonso wana komona pe asombi mituka misatu azo yebisa yango papa yo ndengo zali boye papa sage biso tolingi to coach yo na monde na biso boye na église na biso songolo boye parce que biso kuna basenga ka biso bato poza la mutiambongo boye te wana ekomi njela mususu nazana bato ya ko se sacrifier tika la boye ngana za sirke soki nzamba kopesa soki apeste akopesa te donc mangoma mususu tito zomona eza mangomba bazo se sacrifier bato eza ya solo donc toloba que mai oyo vraiment mindele ba memela biso na bamboka na biso papa kiso menengo tel ici lobi même ba tout ozo sambela ba sainte osimbi chapelet ozo ko invoquer nzoka nde ba milimo na temps bazo salela osuka ba kosenga yo pe même misusu ba kosenga comme indirectement yo pe na kidiba oyebite osumonika ki moto pa kufi monengo normal mais eki na compte wana tondengeni oui et solo misusu koyeba te déjà que tango zoko invoquer tamoko okomona likambo yelingo yo na kati ya famille na yo bazui déjà yo moko koyeba te bango moko bayiko zwa likambo wana alors na kati ya traditionnel pe tomoni na nzambe ndenga kela ba pouvoir tozana makasa na biso oyo nzambe kela ezana pouvoir monene pouvoir to sala recherche likambo zo senga kako sike kusimba likasa wana pour vraiment omoni clair na likambo wana donc tozana expérience na sala tembe makasa pe ezana pouvoir ya bukoko eneti exemple na zo likasa moko babenga ka nguba sioto wana ezali neti nguba misala experience okomona yango tout yango tia mafuta pakala yango sika yonso zomona ke difficulté ezali okomona épreuve oyo babenga ka nguba sioto donc nguba sioto nde toyebo etomona nguba sioto ezali likasa moko vraiment ezana pouvoir monene nguba sioto donc tozo na mafuta mbila po moke déjà tozozwaka déjà tozoyeba opanguse yango c'est place nyonso ezana mikakatano zokende il faut bandima yo kaka nguba sioto wana donc likasa wana ezana pouvoir monene oyo babengi nguba sioto soki tobengi kiese wana eza likasa eza sikre makasi soko simbi yango vraiment kitoko place nyonso zokende bato fo bandima yango soki tokei le manjao eza na esobe kombo kaka ezoloba ke le manjao eza mpona kolembisa donc ezali mpe likasa ya pouvoir même osali ndenge il faut kaka apesa pouvoir na ye soki teke lisusu likasa oyo bazobenga lemba
lemba azana pouvoir na ye banda nzamba kela lemba soko simbi yango pakuli yango vraiment ezana pouvoir nango salaka na mafuta même na parfait pakuli yango faut mona ke makambo yoso vraiment à l'aise frito toke na likasa mususu bazobenga kimvumvu wana likambo yoso elinge yele yo ya mabe akuvumvula yango donc babenga kimvumvu alors toyiko sala vraiment na nzamba kela na ba plante médicinale pe pouvoir ezana kati ya makasa na biso soki tobengi pe lisusu likasa bazobenga manchiasa kombo kaka bazobenga atias kisa panjaka manchiasa vraiment ezana pouvoir nango soki tobengi lisusu singa moko bazobenga mvoalangani donc ezana pouvoir na ye donc soki osimi mvoalangani pe makambo et voilangani donc vraiment na bukoko makasa pe ezana pouvoir tembete ezana pouvoir soko saleli yango pe il faut mona ke komino ene magie noire esenga ba sacrifice te esenga ka sacrifice te wana vraiment ye moko nzamba tia pouvoir na makasa kitoko vraiment soko oyo natangi soko saleli yango kaka okomona vraiment kitoko. Mais est-ce que ça n'a pas pratique morote esenga o sambela o bio lobela ngo ndenge batu bakoma leloko lobela batu ki non plante naturelle mais ezana ndenge faut salela ngo pour que répondre te wana ezali plante spirituelle nzamba sala spirituelle na kati ya plante wana esenga kate mais soko sali yango vraiment expérience monene na loba kaka ngai na salela kango pe nakenda tata moko ba abungisa mwana wana orke bakanga mwana na ye musika na Angola tango bakanga mwana na ye na Angola papa wana tambula mokila tambula ba Nigeria tambula mena suka ngolera kote bana boma baiko yebisangete papa moko aza general azolela mwana na ye abunga ayebite mwana wana jawab orke mwana bakanga na prison ya Angola na Lubanga pre na yebisiye mwana na yokuna ifo abima kaka so makasa wana lambela yango kende tobondeli pe nakobondela akekuna vraiment mwana wana azali ti lelo bazelaka ngana kendo kozwa po basenganga olingi nini na boya ti ye moko nzamba kolakisa ke vraiment esalami donc makasa nini makasa kaka oyo na bengi ke nguba sioto na pouvoir monene kese na pouvoir monene les manjao pesa na pouvoir monene vraiment tondi menake ba plante médicinale vraiment ça na pouvoir nango. Voilà papa Kisumbe batu musu ba ko chatembe mais le rôle ba cause occasion le rôle haut-parleur bo était topé ba musu ba ko benga haut-parleur to ba ko benga haut-parleur de façon que to côté na Congo profond mais sopi ba lobi ba benga pourtant musu ke bazo chatembe na mara musu ba beka mpe ko solo ko tuna mpe ba question musu ba ko comment parce que biso ici quand tu côté peut-être tu commis bâtonnion sauté ou peut-être couper cette occasion mais au moins comment ba occuper ko solo la na yo atako no kotu na ba question mususu oui ba ko solo la pe numéro to so pesa yango yo pona kotendre biso to ko répondre pe to ko yebisa pe to ko laksa pe ndenge ya yonso na question to ko bana pe ko répondre yonso vraiment que likamona likambo ezali boy na boy donc to za sir na ko répondre yango na numéro yo to pesi numéro 243 90 19 49 951 ba ko benga papa Kisombe to ko répondre vraiment 200 plus 243 90 19 49 951 donc yango numéro na biso toko solo la bien toko répondre pe toko lakisa pe toko loba oyo sengeli oyo to lobi pe. Voilà parce que bana mboka au parleur mosele salara oyo toko ta esika batu musuba ko tarate to kendaka esika batu musuba kendaka te pona nini pona ko ya ko memela bino ba makambo parce que biso sali tembe na tembe c'est à dire que to che tembe to yeba pe yango to ye awana chela to yoka basango trop boki mpe ba masolonde mais to meki mpe ko bimisela bino to komo koma mpe na suka pourquoi pas déjà ko remercier na bino nyonso bozona ndabiso na YouTube bo veiller à ce que oza abonné tala yango très bien tinda lien pas de konom sous partager yango aimer tant parce que ba vidéo tant ko ta il faut bana déjà ko aimer parce que ba pays mususu baza ko déclarer soit disant bazo ko biso bien te mais ali faute na biso te parce que mosa toza ko sala eza ko la musa ba te belé bo comprendre pe mayini ne to ko mpe ko kutana nango
to lingana to se soutenir vraiment que sango ekende ndeko nyoso yeba masolo Congo na biso ba province na biso ba pouvoir ba plante na biso to pe ma to cheka tembe to ko mpe ko yeba ngo partager aimer c'est là déjà la moindre des choses ya ko ça la part ça ba contexte na biso zaliwana ya ko benga biso ko pesa ba idée ba reportage ba fin fond et si ka bande kopé ba zomi bozana ba vérité au parler réseau comme partout ndenge to zali un peu ko ça là alors nazozong un peu na papa qui sombe to comme un peu na suka mais papa qui sombe likambo ya ba luvila toki ko yeba pe yango ezalaka très important moto ayeba pe ba luvila na ye tote ya solo ba luvila bamvila ezali solo mutu ifo yeba clan na ye ndenge ezali fo soki ozali mwana tuna tata tuna mama tomonaka oyo babotami na ville bayebi te me biso na kutimi ya mboka neti ngai nazoloba nazali pudinzinga ntango na kobondela ifo na benga koko na biso ya pudinzinga yende ya kopesa yo makambo yonso ifo kobenga ye pudinzinga soko ozali ngimbi benga koko ya ngimbi ukomona makamu si ya ngimbi soko ozali makaba benga koko ya makaba mais voilà ka pona Congo central. Oui, mais ezali différence monene pe ezali même na Congo sa bandundu pe ezali ba clan c'est lo différence ya bandundu bango pe bazana ba koko na bango ba clan pe ezali kuna donc ezaka ka même na Congo Brazza ezali Angola pe ezali mais mutsoka auti bien na RDC ake Angola akokuta na bandeko na ye bakotuna na ozana clan nini nazali Pudinzinga ozande ko na ngai okolea bien okolata bien ndenge pe na Congo populaire pe vraiment biloko yana ezali ko sala fuba tuna yo kimvila na yo mais tango mususu pe ezali nécessaire parce que bala na tozo bala na tango mususu matata ikoti na ndako bozo yokana te bobala na ndeko yango mona kama bala mususu bayeba ni kimvila te akeko bala mvila moko nanga na nanga maintenant libala na bino complication kobota bana manœuvre et puis moi yebo yokana te pona nini kimvila ikutani bozaba ndeko bobala ni yango na kala kimvila mususu akoko bala kimvila ndeko na yete donc il faut à mélanger à ken ko bala kimvila mususu ndeli solo bible beta ke bandeko na ndeko bazaki obala na so disant po babota ba kosa bisolo bandeko na biko po ba kosa na tango wana pe biso pe na biso bato mwindo pe ezalaki ba imposition ya bakoko yo mwana tango baboti yo il faut zongisa pe makila na famille ya batata na yo donc ezali ko salama alors na bandeko pe toyikolanda pe ezolanda ndeko na ndeko bazobala na ba mama mususu mama leke pona burichesse na ye bomengo etika kokende na bato mususu azui mwana ya mama leke abali ce qui veut dire bazobatela bomengo ezalemi ko salama na bukoko mais na lelo ndenge to komina makambo ya kisanisme presque kosimba lisusu te même abezali ti lelo tozobala na ndeko parce que kimvila toyebi lisusu kimvila te donc kimvila ezali nécessaire tozonga ndenge papa Mobutu Marshare alobaki ke recours à l'authenticité donc vraiment ye asala yango mais accomplissement esalama te mais biso ba chercheur tozolandela yango lelo surtout na tango tozali tolingi tolanda toyeba vraiment na ba recherche vraiment que veut dire recours à l'authenticité donc vraiment ndekuna ebombami bonjambe ya biso Matondo mingi papa Kisombe soko sepel na mosala pourquoi pas repasser un grand merci à l'équipe technique qui a haut-parleur Mobimba et accompagné biso toujours na bango elongo pourquoi pas bino bozota la biso bozana États-Unis bozana France bozana Belgique na Afrique du Sud bozali na Lubumbashi bozali na Équateur bozali na Kinshasa tant bozomona que bilengyo tozami mosala tozako sala soko zo sepel sabino vraiment bozala na biso longo bo faire connaître ngona bato msusu et ko sala vraiment plaisir ya trop surtout ba papa na biso ba ndeko na biso ya basi to ya mibali o bazala na biso to solo na bango nini eleki kozala na sengo ya mosala tozali kosala tozo partager mapamboli oyo elongo yona nu ozui l'occasion oyo te ya koyeba bokoko na yo ya kosala un peu ba recherche ndenge o parler ezali kosala soko zana biso te oza un peu le plus malheureux soko zana biso oza na sengo makasi parce que mwana oyo azonga ke pa ba boti na ya azala mwana azala toujours na sengo ba boti ba koyamba yo na plaisir nyonso
ezali loba suka to pe lisesa suka pona hotel sabino que ngana bino to silen pe to kutani au prochain numéro avec le même plaisir. Bye bye.